Ouais. Bon, dès que nous avons présenté ça, déjà na bilili déjà yango moko ici présenté déjà. Ndenge toyebi ndenge papa senga kana biso to lesaka bato ya bomoi pe na bato ya kokufa. Ba mai oyo nyonso oyo bomoni ezali ya dépoté. To sala dépôt na bumbu awa te. Tozo memango na Yerusalemi pona kolesa bato ya bomoi pe bato ya kokufa. Eza ba mai, eza ba ji. Ndenge biso to vivaka na mokili ndenge pe bango pe ba vivaka kuna. Donc yango tomini ba mai oyo na ba ji. Donc yango oyo. Donc ndenge na otoloba tolesaka bato ya bomoi pe bato ya kokufa. Ndenge bato mokili bazo vivre ndenge pe bato bomoi bazali na bato ya kokufa bazali. Oyo eza congélateur. Toza na 3 congélateurs. Yango moko yango kuna eza na suka kuna. 3 congélateurs pour na kotiela mai. Oyo ba bassin oyo eza eloko to mesana chaque année papa lobaki na biso to lemba likambo oyo te. Eza ba bassin oyo bazulaka Mikaïl. Oyo ezali pona misala ya nkamba. Kotoka ba mai batuki oyo kotoka ba mai pona kotondisa na bandako nyonso oyo ezali na nkamba. Oyo nyonso oyo zomona oyo tu. Batuki oyo ba réservation ya mai. Donc na kanisi kozomona oyo ezali tuki ya monene. Voilà. Oza tuki ya monene. Donc biso topesaka nyonso sauf rien. Oyo ezaka biloko pona ko réserver mai. Donc ouais. Ça ba bassin ya Mikaïl ndenge na lakisaki wo wana. Oyo lokola to mesana ko pesa ngo baba to tika yango to continuer yango to zaka. Par demande à papa. Na demande à papa. OK, donc on a congélateur tozomona ezali ya ba junior. Bana na biso ba junior. Ya jeteki bumbu. Ya jeteki bumbu bango pe ba bi ba tika la cimate. Oya bango pe yango oya biso to sombi ba senior ils ont 2 congélateurs bango ba ko bakisa moko c'est les 3 congélateurs. OK. Ouais.